C'est le signe d'une confrontation dans un ezali groupe de 4 bondongwani ya équipes. groupe eye ezali na baekipi minei bosengeli koyeba ete tozali sika na mwa nkokoso mpo sika tozali mpenza na mokila ya groupe makambo mibale tolingi sikoyo ezali yambo esengeli tozwa bilembo lokola tozali na mboka na biso mpe tolonga match ya mokolo ya mitano yango ekopesa biso nzela ya koyeba kolikia kokoba na groupe eye likambo ya mibale mpo na nga ekozala mbala ya liboso ete tozala na compétition na match officiel basani to bajoueur mingi ya sika bakomaki mposo moye esengelaki kokotisa bango na ekipi tosalaki entraînement mbala mibale tokoki koloba ete ezali nde libandela mpenza ya makambo maye tozali kolengele wuto mwa mikolo kasi oyo toyebi te ezali ntango nini tokozwa mpenza rythme ya mbangu mpenza na ekipe eye lelo nakondoli ete soki ekolo Congo démocratique ezali na suka to na mokila ezali na tina mpe soki Mauritanie ezali na bilembo minei mpe yambo na groupe eye ezali po ezali ekipe ya malamu eye elongaki Soudan mpe esalaki match nul na Gabon ndenge tolobaki liboso ezali mabongisi tozali kosala tozali kotonga eloko ya sika toyebi ete mbano nde epesaka biso nzela ya kokende liboso oyo nga nalingi ezali kozwa mbano ya malonga na bamatch mibale eye na ntina ya kobanda makambo mpe nsima lokola nolobaki ezali mosala na lisano ya ndembo babongolaka nyonso kaka na mbala kaka te mbala moko nga mpenza nazali kosepela na molimo bajoueur to basani bazali na yango bayebi ete esengeli kolonga bamatch mpe mpo na kolonga yango esengeli kozala na ezaleli ya makasi mpe na alima kasi na nsima esalamaka ete bokoki kolonga to kosala match nul to kopola ezali lisano ya ndembo nga mpenza nazali kosenga bango kolakisa bizaleli ete ekipe nationale elakisaka nde elongi ya mboka yango mpenza nde nalingi na yango tozali na makoki toyebi makasi ya bajoueur na biso banso tolingi likambo kaka moko tozali mpenza baprofessionnel tokolonga bamatch et après on a le potentiel, on connaît nos joueurs, on connaît la qualité de nos joueurs.